Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gague à sol, ma émission à sol, Radi TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la RO Kozoa. Émission, message Nabiso. Tout souhaité, bande Konyoso, Congolais, abonné à Radi Télévision, Oyo Nyonso, bazalaka toujours fidèle na kati ya chaîne Nabiso Radi Télévision. Bonne année na Congolais, Congolais Nyonso, esika bozwali. Mbola Oyo ya sika tokoti tosengi Kenzambe, Oyo asali biso makasi, asungi ki tokota yo nanga na kati ya mbola Oyo. Yango esengo ezali to partager na koyebisa ndeko moko ndeko kolemba te 2021 oyo ba makambo oyo esimbaki te na 2020. J'espère que na 2021 ekofungwama mwana nzambe nyonso oyo tokoti na ye na kati ya 2021 tikete nzambe wana asila kobatela ye comme apesi ano ya 2021 ekende tina suka na libota ya moluba. Bandeko oyo tozalaki na bango na kati ya losambo pendant 40 jours 40 nuits tikete nzambe alola oyo apesaki biso temps ya kozala na bino ensemble na kati ya 40 jours 40 nuits. Nzambe wana apesi biso makasi, nzambe oyo akotisi biso na année ya 2021. Yango toye koswete bandeko nyonso, bapapa, bamama, bana to baleki, toswete bino bonne année 2021. Ndeko na ngai mobali to mwasi esika ozali ya solo 2021 yango oyo toza kokota yo nanga ensemble omitala yo moko ndenge nzambe oyo mawa a protéger yo na 2021 da ba makambo ebele oyo leki na 2021. Tozalaki na ba pandémie oyo dérangeaki batu ebele, batu mingi oyo base protégeaki te ba maladie ebele, mais nzambe ya mawa a protégeaki bango. Ndeko na koyebisa yo yo mobali to mwasi makambo oyo epasaki na kati ya 2020 oyo monaki esipelisa nzambe te selon 10 commandements meka kozongela yango te sambela nzambe pona 2021 omona gloire ya nzambe. Ba maladie eza ebele, ba makambo eza ebele oyo epasé na 2020 ezaki année moko ya mabe pona bana na nzambe, mais gloire ezongi pa papa na biso lokola tokoti na 2021 nzambe ayebi tina oyo akotisi yo na 2021. Yango toye koyebisa ndeko moko to mibale oyo bazali ensemble na biso mwasi to mobali yeba wapi outi e ozokende wapi na vie na biso tozala le rétroviseur te ya kotalaka oyo esalama tozonga na nsima te plutôt na liboso toza kokende se kokende. Yo mwana na nzambe, yo papa, yo mama, omitala 2021 oyo eza année ya gloire, eza année ya accomplissement parole ya nzambe, eza année oyo ba réussite ekozala ebele, eza année ya ba mutu nyonso akozwa oyo asengaki parce que papa alekisi biso na moment ya ba tempête ebele, na moment ya oyo ezaki ya ba pandémie makambo ebele. Na kati ya télévision juste pour souhaiter ba membre oyo bazalaka toujours basoutenir la radio télévision na cadre oyo soki des problème eza na batu oyo basacrifier déjà badera déjà kozala membre na biso mpona motivation ya chaîne na biso ekendaka liboso. Ndeko na ngai biso tosouhaite bino bokosouhaite biso partout bozali na États-Unis, na Europe, na Asie, na Afrique, partout où vous allez, aux amours, où otalaka radio télévision, Radi a souhaité une bonne année 2021. Année 2021, to pesi on a beaucoup ensemble, oyo moko akotisi biso, eza année oyo ba na nzambe ba ko se retrouver parce que ba ko toujours liboso ya pana bango. Yango biso na kati ya Radi tokotikala jamais kokumisa nzambe wana pe koneto na nzambe wana pe kotato na monene na ye na moment oyo akotisi biso na kati ya 2021. Eza makasi na biso te mais eza makasi na moko papa na biso
oyo ayebi yo oyo ayebi ngai oyo alingi biso koleka biso moko ndeko to avance na kotala wapi oyo tokoyaki na année 2020 po tokoya lisusu te na année 2021 na espace oyo nzambe apesi biso na moment oyo nzambe akotisi biso na 2021 esengo ezali yo mwana nzambe tombola motu tambola tete haute na kobanga nzambe ete baélévation na yo ete baprojet na yo ete misala na yo eloko nyonso okosimba comme epesemi na yo okende yango ntina sopa toza na posa na bino bandeko soki tosalaka toujours bamotivation na kati ya chaîne na biso oyo eza juste tosouhaite bino ne baoyo bakozala toujours ensemble na biso après 40 minutes oyo tosali na bostra epa ya Charles Bameko évangéliste le tosisi mabondeli oyo na kati ya télévision toza toujours na posa ya présence ya bandeko oyo bazala toujours dispo na ntina ya koyoka bamessage ya ndeko na bango ya frère na bango ya leki ya papa na bango ya mwana na bango na ntina baconseil to continue nzambe oyo ayebi apesi makasi apesi sa juste intelligence aza papa oyo aza ya mawa ndeko ba makambo eleki ebele eningisi kondima na yo yo ndeko oyo okutana na makambo oyo mokili etelemelaki yo yo mutu oyo bandeko babwakisaki libanda yo ndeko oyo okomaki inutile na miso ya bato na 2021 oyo ekozala temps oyo yo okotombola mutu mpe nzambe akoeleve yo ndeko oyo oza maladi na souhaite yo bonne année 2021 nzambe akoti na maladi na 2021 po ayebi keno yo okobika po oza molongi ndeko oyo okoti na 2021 na kolela ya kozanga mwasi to mobali na 2021 oyo j'espère nzambe alola ayebi po akoti na 2021 po ozwa mobali po sa libala ya esengwa na 2020 bato babali ebele bato basepeli ebele me yo ozalaki toujours na komikisa na liboso ya nzambe tika ete nzambe wana aza nzambe na mawa nzambe na bolingo ayebi kolela na yo mpe akotika yo te toza bana ya le roi des rois tokolelalela mingi te tokozala pembeni ya papa na biso na ntina yo na ngai tozala na esengo ya mikolo nyonso ezalaki juste message ya kopesa yo ndeko kolemba te komi mwana pamba te papa na biso ayebi yo mpe aprotege yo na makambo ebele eza bandeko mosusu tosambelaki na bango te mais basalaki babimaki na basi sans kolata préservatif mais basi batikala na basida bayebisi moto aza na sida me aza na sida te mais na mawa ya nzambe nzambe aprotege ye to eza batémoignage ebele oyo nzambe asali ata osambeli te me nzambe soki oza moponami nzambe atalaka bana nzambe oyo babundisami na 2020 eza baponami baoyo nzambe aelevaka baoyo nzambe atiaka eloko na kati yango babundisaka mingi babundisaki bino mingi na kati ya 2020 oyo mais na 2021 j'espère que non ekozala esengo mpona bino merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bazalaka pembeni na biso bapaster topesi bino merci bapaster nyonso oyo basambelaka mpona radio télévision élévation nango ekele liboso en tout cas bapaster nyonso merci beaucoup baser frère oyo nyonso batiaka même losambo mpona radio télévision eza na baprojet ebele et merci beaucoup na bafrère to na baser merci esika bozalaka botia mpe chaîne na biso oyo eza na baidée ebele baprojet ebele ya kosunga toujours communauté na biso bamembre na biso oyo bayaka toujours kosadere merci beaucoup na bandeko nyonso baoyo bapona radio télévision comme chaîne na bango merci nzambe alolo aza na bino bandeko tobanga nzambe 2021 eza mboka 2000 ya esengo eza année comme année nyonso ya sika eza te me baoyo nzambe asi abongisi mpona biso ya malamu mpona bana nzambe ezali tozala na esengo tolembalemba te kobosa na vie de prière te nde kopartage video na biso na ntina ya tosouhaite bandeko nyonso esika bazali lever des meilleurs bonne
bonne année 2021 ke nzambe ya lola azala biso abatela biso na bana na biso na mabota na biso. Merci nani tosisi 40 jours 40 nuits oyo nzambe ya lola apesi biso makasi na makambo ebele oyo tozwi epa ya Charles Bameko. Nzambe azwa lokumu. Mbote, bonne année de partout dans le monde entier. Merci beaucoup.